Nous sommes Marché Express Bureautique MEB en cycle. Nous vendons pour vous des matériels informatiques tels que les imprimantes, les photocopieuses, les produits consommables, les cartouches d'encre et tant d'autres. Ici chez nous, nous avons une expertise de plus de 20 ans dans les domaines d'impression et de fourniture de consommables informatiques. Sur tous vos achats en ligne, tapez www.congotonnerre.com. Mais c'est vraiment un marché informatique. Commandez aujourd'hui, réceptionné dans 24 heures, stock disponible partout en République démocratique du Congo. Konanga Congo, Centre de formation Africa a fongoli ba porte na ye po na moto nyonso oyo alingi ayekola tope azwa ba formation lokola ya informatique, langue, make-up, auto-école. Yebake Congo ya lobi esengeli oyekola métier na Centre de formation Africa okozwa masolo informatique mobimba pe Okokoma, informaticien professionnel pe ya talent. C'est un centre de formation Africa. Le bengisi bandeko nyonso oyo balingi basala ba formation pour awa tozana formation lokola informatique, tozana esthétique, tozana make-up et tozana ba langue. Na ba langue tozana ngo awa tozana français pour alingi améliorer français na ye. Donc akoki koya nous appelons na formation lokola anglais, nous appelons na swahili, nous appelons na espagnol. Les amalamu koyekola bakoto mususu pona ko bakisa un plus na vie. Et puis tout se basé mingi na informatique. Informatique na mukolo lelo ezali avantage du fait que technologie est avancée. Donc ceux qui aux universitaires, peu importe le domaine où vous avez mais ceux qui ont école informatique, vous allez le net sur Tangité. Pour nous Kosobango, adresse ezali Semoko. Yebake, Bazali Bongo, na commune ya Liberté, 7e rue industrielle, numéro 16. Référence auditorat militaire ou Université Africa. Contact Kaka dans Centre de formation Africa. Okosobango Mobimba Po, Bazali Wana Kitoko, Batako Zelayo. Na maboko ya kofongwama na Centre de formation Africa Congolais nyonso akomi utile na société. Na Centre de formation Africa biso nyonso tolobi mati eza bongo wow! République démocratique du Congo, ville, province de Kinshasa, Mbonda, Écolo, magazine d'actualité, bande kolanga na biki bozali vraiment ebele nangonga o pour que bozaba information moko sur et à temps réel. Et on appelle ça d'abord mbote. Pas bande ko bazana diaspora, bande ko bozala partout. Bo pesa toujours biso confiance na fidélité. Édition na sikango o bandi parce que yango zara devoir na biso Mbonda Écolo ya kosala nyonso ko pesa bino ba information moko sur et à temps réel. Le autre Robert Abig Basola au Italie Koluka développement tout Koluka Mbongwana la République démocratique du Congo à travers notre province. Tout ça beaucoup plus basé dans la province ya Kwango où est ba leader politico administratif et belé. Bazali premier na mokozi ya mboka, bazali na bakati ya institution ya mboka, bazali na bakati ya activité ya ndenge na ndenge. Mais qu'est-ce qui se fait que actuellement province ya Kwango est à l'échec parmi les provinces surtout awa la République démocratique du Congo?
province ya Kwango nyoso ya mabe evandi na kati. Province ya Kwango batwazi kotanga bana bazali kotanga bakelasi ba école moka malonga ezalite ba infrastructure scolaire mawatro na oyo tali ko ba infrastructure sportive kuna ko tukoloba te. Batwazi ba grand leader ya province ya Kwango ba leader ya makasi mais mutema ya malamu ya kosala pour kobongisa province ya bango bazozanga yango pona nini bazozela Yesu Kristo akota kuna po province ya lebonga ou bien bazozela que madame Judith Sumina Tuluka elongo ou à travers ba institution chef de l'état pour que babongisa province wana balobaka na vie bo banana nous kocha un pas so bani kocha un pas des abeilles on va un pas mais province ya Kwango c'est comme si ba acteur politique administratif ebele kuna bazali ko négliger province wana mais beaucoup plus bazali basé la course au pouvoir leadership et l'équipe bango leadership et l'équipe bango même à la province à Kinshasa on peut retrouver que la carte de gouvernorat tout la carte de institution aux alliés dirigés à la carte de province à Kinshasa tout travail pour la province à Kinshasa on voit qu'il y a même des Kwangolais qui sont mieux placés oui même à la député députés nationaux ou provinciaux on voit qu'il y a des députés qui sont natifs à Kwango voter la Kinshasa ça peut ébélé mais c'est comme si retour au bercail et à la carte. C'est comme si rétroviseur au la cima et à la carte. Et à la carte, cela ne veut pas dire que majorité la bangote. Au bout de souvent mort quand tu balé, on va se donner pour le Luka développement de la province voilà. Mais c'est là que les à la calangote. Pourquoi vous allez parmi les grandes questions autre bête à ma solo na mona mboka watangumba matse autre zala kata plateau au tourner munene to singana to ke debiso na logo ben contre le temps ya ba occupation tozaki nango awa na mbondo ekolo tozaki tenté et beaucoup plus aussi basé par rapport à financement to bomba te na to yebisa la bilo bande ko ebele bozaka motema ko financer ka biso pour to tambola Congo bobimba et c'est que to ke ba fin fort bisika obilo bokoma kate to ta sablo ba réalité pour mona si réellement que ba député obo votaka na ba hémicycle ba lobela kabilo ou pas. Maintenant, on finance biso. Tout ça, des difficultés à financement. Dans mon mboka, Mathieu Watangumba akitaki yemo sur le terrain. Cameraman a kenaki nae ba comme les cameraman la zone passe c'est ba moto 400 000 francs. Au combat ba destination wana. Tu crois que souté. Mais je crois le obo moi quelques images mon kepe pour mettre ma photo développer et longo dans mon mboka Mathieu Ngumba Wata. Mon mboka. Bonne santé. Oui, merci Alain Dewa. Monde école toujours. Motepe na sima ya caméra, toujours mona mateta zakuna na notre caméraman Wilfried Samba vraiment, Samba ya ba Wilfried. To pesi bango motepe na ba balandinyo surtout ya magazine partout au monde. Merci na baninga na diaspora ya Émirats Arabes ndenge basenga ki pe ba déclarer que le colo zana na mboka kuna il faut le kamingi na magazine bode ekolo isika o wapi magazine yo pesa biso posa to landaka merci na ba diaspora là où ngapela za moko ya ba dirigeant kuna esengo malamu nzamba pesa ngai courage apesa ngape parti o lelo yo epesi ngai courage na lobela yango na witi tourner ndenge uti koloba nzamba bateli ngai tourner na province na ngai za nzela te province wandu na witi tina kasolunda na witi vraiment tina fait fort vraiment nzamba bateli ngai na zabie na zongi na yepo na pesela na moi ndamo image yo moko uti koloba on a sali na téléphone ebi kuna courant passi connexion passi pour charger téléphone problème grave mais dis-moi bonne ko bunda muke bi continuer la psata vraiment yango wana mateta ko balancer les biso na zongi malgré kolemba na komaki depuis lobby na talaka kambonde école sengeli il faut balancer ba image wana autorité morale ya ABG amona pe ba kwangolais nde bosenga na bango ba difficulté na bango ndenge kana ebisaki bango nde pe ba yambi bango de ko nga le dewa je crois ozomona ba image mususu oyo moko okolanda awa omona bato ba déplacer ba sali 3 jours balongo etembo baye ti na mboka nazalaki na plateau na village na Makete po baya ko mona ngai po bayo ke communicateur ya ABG aye molobele ya province aye Watangumba o azalaka na complexe te ke ndenge na utaka mikili poto na banga kokende na province na ngai o batu musuba alia o bakendaka na province bake bazui pouvoir bazui après baye ko kima ba sombi ba voix même ba appartement na ba Dubaï na ba États-Unis ba floricile partout na kwangu siko komisalité kendo tala ba bikok moko batonga kuna na soni
nakanisa ki za banda ko malunga na ke komona tokolobelango awa. Très bien. Voilà, merci beaucoup tokolobelango awa de manière que congolais tout ce qui peut congolais en général aeba nina c'est ça parce que kobongisa mboka c'est pas avec un bâton magique mais à travers motema malamu pe la misra autre kana to sala. Mais on linga d'abord que avant to banda émission to za hôtel développement province kwa ngoboye bake mona mboka wa tangumba to zali maté ata d'abord acteur moko a mesra makate makamba ba sport et football surtout beaucoup plus. Tout autant commenter ce que Léopard ali ko Bouddha pour que tout soit encore ici kana Coupe du monde 2000 Coupe du monde ko bientôt là au niveau des États-Unis et le Canada. Alors, il faut tout le temps la surposition à Léopard. Tout le monde dit Irak et Bibi, il va payer les obiments. Mais on dit avec moi, je vais balancer ça, je vais balayer mon mouké. Là où est les prestations, il y a Léopard. Nous allons mettre des matchs à barrage au Cameroun, dans le Nigeria. Puis après, ça soit condensé, mon où est allé à ce vite club équipe avant qu'il y ait tout quota. Où est allé développement et la province de Kwango. Merci à l'Edewa et le reste à sport to bandeli yango kuna esikato oui pourquoi la bandi ba sport pour les que ba to mettre politique et kaboli sabiso ba kamebele mais kuna ba quand même dans sport de sang donc politique pe kaboli sabiso c'est ça les vérités de mettre mao yango na vraiment merci ndeko à l'Edewa vraiment je suis fier d'être congolais comme on a Léopard lelo ba o bazo sala ça linga bien matina Cameroun nazalaki toujours na village natal ya mère nanga na makete toujours na voilà tout sur le moi très dans la zamba moi ezate natali match oui quand même Canal Plus na tindela bango yango esalaki natala match wana malgré nazaki kikipa na mela mama na nzamba na ebiso ya original na niveau osakana te na beta yimba mais na natala match ya Léopard esalaki nga bien match ya deuxième match na biso na Nigeria pour Nigeria moni ba salini on so miracle no soto biso to beta penalty ba tembula mbule bete la ka ba joueur na biso zompande mais ba kutana ki vraiment na suka na nzamba fumuki mbango nzamba ya bakoko na biso vraiment asalaki détermination wana oyo chef de l'état ndenge ala ebisa ki bana c'est ça football et zola que c'est chef de l'état actuel Fatih Beton ngana za idole na ye abetaka pena balé ayebi ko motiver ba joueur avant ba kino beta na staff technique a motiver ki bango vraiment bongo biso nyonso na ba opposant na banani biso nyonso tango Léopard ezo gagner ezali Congo ndezo gagner yango Congo etindaka yo lobo okoma opposant yango Congo esalaka po yo okoma ministre ya gouvernement okoma soda ya gouvernement Congo wana tango ezo gagner esalaki nga bien parcours na bango eza malamu mais match wana webi match to beti na Nigeria wana sko nazo ko buna na moto na ko bima kenge na ye ko bima boyembala moko prolongation l'état na kota nzoto ko lemba moto banda mawanga tina ya ko bima kenge place ya muke menzele za wapi na lemi mu Congo pasi na ye na ko ikao etikala na communautaire ba moko na ko tala ba tiro bit mais pona sauter moyen ko sauter zate mu Congo ezate Nzela talaka passe mais en tout cas parcours il y a Léopard vraiment na sepeli makasi bravo na chef de l'état gouvernement biso so ba congolais détermination na biso bravo na bana mboka o basala ki déplacement okende ti na Lomé Maroc bravo pe na ba congolais no ministre ya jeunesse et sport ndenge basalaki ndenge bazalaki ba mobilisaki bato bakendeki biso no surtout ba congolais ba opposant banani sikano tozali voire même na Émirats arabes na moni na ba groupe na biso ya biso diaspora ya Émirats arabes ndenge batutu basepelaki ndeko nanga na biso match sili na bimili banda na kenge na butuwana na somba na biso ti 5h kenge feti na niveau osakana te kenge na ebiso malgré yeba kenge courir la kate mais à la kate courir à la kate mais à la kate batu ba risque bandimi ba yembela Léopard mboka na bango courir à la kate mais à la kate nzele za la kate na kenge ozo mbande bayembi natali nazoka passe mais na zana hotel eza na groupe batu ndeka boyebi na fanda kina ba nini nyoso to ya bien mais Maison Blanche Maison Blanche toloba te mettre koloba kaka pe batu ba bien le suka wata na suki kona pona club na ngande ngotuni Asivita club bon
par rapport à Bané outil koleka tous qui na difficulté mais cette fois-ci recrutement ya siko quand même na moni ba jeune joueur bazawana bazoko évoluer très bien bon ezala ngo makambo ya football et koleka nango mais bana bazo mata malembe vraiment coup de chapeau et Kosimba tout ça na problème de côté ya organisation ya football na kosenga na chef de l'état na occasion pour les magazines pese émission alandaka chef de l'état na nzela ya ba service na biso ya mboka na biso bazo sa musala kitoko vraiment chef de l'état détermination azana ngona équipe nationale akenango na championnat national pe fédération na biso ya ba laisser faire za makasi championnat na biso ezalaki 3e na continent mais lelo na ebité ceux qui toza 10e ceux qui toza 15e ba désordre des amakasi batu ba komi ko ya wana po ba ya ko sala kombo batu ba komi ko ya na sport na biso bazo ya wana po ba luka misolo batia na poche ko bebisa championnat na biso za fierté mais tala lelo gouvernement na chef de l'état de bazo pour monnaie pour l'équipe nationale les alande ngona bana mboke belé ba ignoraki ba botami na poto ba ignoraki mboka na biso lelo bangwana ba komozonga exploit to sali za ya mutu moko te eza chef de l'état te eza ba joueur wana te eza ya mboka mobimba vraiment naba oyo na uti ko na information moko ya les criminels moko bazaki ka parti moko ya est balobi ba kwesi minduki pona exploit o Léopard asali zo mbane ba longola bango bazongi na gouvernement bazongi na Congo ba criminel moko côté ya est na yo kyango omoni za mambo abale donc esangisaka pena ko senga na ba dirigeant ya avec club balinga vita bazala bomoko baye ba ko pe ko pesa batu oyo basala ki bongo bazala wana considération conseil na ko pesa po na lobi bongo pourquoi po na yebi oyo na ngana yo kaka trop ngana mutu terrain tout ça na expérience wana soki oyoki okene liboso soki oyoki te otali misolo na yo okosuka na se po komona biso ba wata to bendani to lobi mais to lobi na nuté mais confiance vraiment et comme okita coordination avec club en tout cas bo contrôler ça les nabino botala nini sengeli bosala pona avec club ekendeli boso équipe eza bien biso nous tous ensemble tous obeta championnat tous ala bomoko mais bino ndeboye ba kopesa ba to considération o basala ki po bozala wana voilà eloko na kwa ekolo ba pona sport na biso voilà merci beaucoup voilà ba popo ya mwana mboka watango mezali juste moi préambule mon qui tozobeta masolo mais toyebi ki toza beaucoup plus basé na masolo o etali développement ya ba province ya biso mais lelo toza beaucoup plus province ya Kwango yebe ndeko yebi ko zala kata province mususu kola ya Kwilu province lokola ya Mai Ndombe province topé ya Congo central za kata Congo central to la ya Équateur partout benga so ba numéro to ya mba pour que tobeta masolo o etali province ya local de ko benga so na mopanzi ya lisala abikuna na Équateur lisala mawatro baki Lwandomboyo bazali ba chef ya bemba bozali ba wazali ministre ya liaou bozali wana mais en tout cas Équateur développement zéro trobeta masolo ngolo to zape ba acteur kuna ba kwa lokola mwana mboka watangumba merci la watangumba mais vite akal bon zaka ko lokola c'est comme si depuis bozanga depuis général tango fora kenda et benga kenda vite comme le fora na boy ko beta masolo ngolo pour le to beta masolo misusu là mais c'est basé beaucoup dans la diaspora bon mon nga mwana mboka watangumba abike bana wana ba diaspora mingi ba komi lelo bana ba botani ba poto bana ba botani ba poto bien ba décoté bien ba binationaux lelo oyo ba komi ko zonga ko kumisa ko beta kata Léopard pour ba moniki ba kilezo senga ba kile bengi bango to lengi lo ko bango ba jouer ba zonga ba ko pesa so esengo yo pe so yebi ko za diaspora vanda na poto tikate oyo ba la kata moté baloki ou la province mo quelque part luka yo pe ozo esengo ko zo la province la yo pour que otonga kata province na yo o ti tourner munene la kati ya province ya Kwango la ligne de la caméra wana aux attend ba secteur nini au tamboli ba territoire ni au tamboli ba village ni au tamboli pe nini oyo moni ya esengo la kati ya sika wana pe nini ya mawa oyo moni na bizela oyo tamboli pour que to me robeta masolo na kati ya plateau au la caméra 3 ou 4 5 minutes même 5 minutes mais ko loba oyo moni na kati ya province ya Kwango actuellement ba bisika au tamboli. Merci mon pansango Alendewa patron ya magazine Mbonda Ekolo. Merci na bande ko bazola na biso na monde. Na lobaka yango à chaque fois ngai naza congolais, naza vrai parmi ya donc parmi ya des pères et des mères nga naza wana naza mama botinga aza moyaka, papa moyaka donc congolais na territoire ya Kasongolunda. Na secteur Kingulu. Donc naza wana naza 50 mutu apelende 50 mutu ya Kingulu mama mutu Kingulu papa ya mutu ya apelende papa salela kimboko ebele papa zalaki enseignant
chef de collectivité militaire père nangai donc il a niveau à sakanate nakendaka bamboko nakendaka o naza diaspora na Émirats arabes et ango ekoki ko inisangai province nangate ndeko alende wana batu bazolanda ngai utobete lokomo très capital ata aux binationaux oyeba yango ke ozana province moko yo uta ba parano ba uta nasenga batu balanda ndakisa ngai na tali mwanzo to nazala ngote mais na signé moto ko banda na kenge province akwango ezala na nzela te nzele suka kaka na kenge route nationale ekei kananga eleki ekei mais tozomona kananga banzela tozomona kananga nzela ndenge bazosala mais na province akwango na projet à 145 territoires tozoke malembe dozo 6 déjà 2026 et loko ezate na kendeki kotambola ngai moko to kaliboso to kendeki na magazine mbonde ekolo to kitaki na kenge to sukaki kaka na capitale ya biso bayaka mais na kenge mboko ezanga stade mboko ezanga hôpital mboko ezanga morgue ezanga morgue moko ya œuvre sur la table suka wa honorable président ya ABG voilà tala munene province na biso ya Kwango secteur eza munene koleka ba province ba secteur no eza secteur Kingulu soko tali na province ya Kwango pe province o eza munene nani district o eza munene ezali territoire ya Kasongolunda tina tembo et pas les princes ya Kasongolunda bona mboka et même mangia di patience bifulu yé wana bulldozer apesi ba bon retour même mangia di bifulu bonne guérison les princes de Kasongolunda ndeko na ngai passe pe mawa mais ba ke bazolanda soit direct ya Kasongolunda pour ba benga nga balanda ka oui bazolanda déjà bazong sarpe mission to sala na kenge très bien o lelo bosenge za makasi na ebike autorité morale plus vite possible avant décembre tozoya wana bana kwangu ndenge bolobi tokolobela ngope awa autorité morale ye kuna umisaka te azana besoin chaque place où il y a comité biso to koma wana tozoya na magazine déjà tozoko bala tozoko négocier après émission comme ça to malobe comme la autorité morale a signé mokolo to kende avant décembre to kota décembre oyo tozoko zonga lisusu bana kwangu poza la kimia ndeko na ngai passe pe mawana tamboli passe kolongwana na nini na kenge na kei na leki ndenge otuninga ba secteur na leki Musamba na leki Mawanga na Kibunda na Kingulu na Kingulu na ebisio pasi pe mawa je crois ma tête a komona ndenge na banda ko kita côté moko moto etikali moya ko sala autre meza te fo kita okene na wamba kaka ezaka na le moto ko kolekate ezalaka na poko to moto etikali moya na za likola moto ezati nzele zati na ke na mombo na mboka ba mapamboli o aza honorable ona katsawana actuel président vite gestion ye wande président vite mais réalité la kuti na mboka na biso nzela ezate nde mboka wana mboka onyo surtout province ya Bajonata ya Lisuka wata qui est autorité morale ya ABG là où naza communicateur na moni ba réalité ngana kolobelo côté mais je crois kaka na émission awa bokolanda ndenge mateta zo balancer bozo mona batu ndenge bazolela ya wata botala niveau ya école ndeko na ngai souffrance tozana ngona province akwango nzela nanu tozo senga na chef de l'état implication na ye pona makambo etali nzela na projet ya 145 territoires depuis Congo eza Congo province akwango etikala kozala na nzela te soki chef de l'état Fati Beton o aza mwana kasi ya biso bayaka a s'impliquer na mambo nzela na lobaka yango chaque fois et kozala eloko moko ya mutuya ndeko na ngai na kendeki kuna na zonga ki na Kinshasa lobi le 19 awa na Kinshasa lelo toza le 20 tozo sala émission na 11e mois oyo avant kota décembre tokene na 2026 chef de l'état message outil et pas ya bakwangolé nyonso tout bazozela implication na yo biloko ya kotinda bakwangolé baboyango soki kotinda gouvernement national de 3-4 personnes bakei bakita 4 coins ya province ya Kwango ndeko alende wa biso bayaka na province ya Kwango to votaki chef de l'état 75% so na bosanti 85 chef de l'état actuel mais chef de l'état jusqu'à aujourd'hui bayaka bazozela bamonaye et nanu apesi biso chance on a vu que le président Bialusuka wata sa campagne makasi pour le chef de l'état c'est ça le problème chef de l'état yeba yango ke na Kwango tozali na leader on a ke ko mona ngamoko na kuti na kanisa ki kakawa nzoka na sadera na lukutate na sadera pe na parti
il y a un vrai responsable, un vrai Congolais lokola nga moko na bundaka. Ndeko le de ona kota la pende na kina bamboka wana pena. Na sana mukanda konati. Na kolo ba pena ko kitali susu te na kinde kuna ba province te. Mais na kei, tanga na kei, ye azana kaemba. Jonathan Bialusuka Wata. Na moment où ba député mingi bazalo na kati ya ba poto, ba député mingi baza kitasa bazo va ba chéri na bango. Ye atiki préfère que vendre la base na ye ko tambola ko vérifier comment est-ce que message salaka ezo comme maza malam tout ça mabe zo tambola pour créer ba activité sécurité pour permettre le développement de la province. Na bakaemba wana zo baluka honorable Bialusuka Wata. Tant bato ba ki no soma ba appartement na ba Dubai. Parce que nous sommes un appartement, ceux qui voient ici, tout le monde à Dubaï, on va lingi Migolo Dubaï. Mais Jonathan Bialusuka Azo qui ne kotonga Babilo que Zala qui était dans la province. Talana no eloko wana, yango wana omoni lelo yo na ba place wana ba Congolais ba sengi ngai alembate azala wana ngai communicateur na keinde ko na ngai. Namboka na vanda ki na plateau na village na maquette village na lingi tout ça c'est vérité claire d'abord parce que tout parler du Kamba Congo Kamba Congo tout ça tout continuer tout ça la jalelo tout ça la jalelo voilà parce que dans la télé bandeko surtout to tani combat moto c'est parce que to moni combat moto ana asemsa malamu et ça ko so kei le ko la feshi et ça kata kwango la feshi to mona maman honorable Colette Lukamata honorable Colette Lukamata akani feshi mobima c'est parce que le ministère de ça les visible ça to le ko ba côté ba kasongolu na tout kende partout Totani mwana mboka honorable Jonathan Bialusuka Wata te parce que misala nezo monana. Aussi d'abord professeur Mbaya Kwango muto tsaka morgeza moko ça info professeur Jonathan Bialusuka Wata. Université pe ya premier niveau. Ka sokolu da kuna oya izete matonga eza yi. Parce que yo utaki kuna. Côté ba infrastructure scolaire, côté ba école. Mais ko bisa biso est-ce que ba école za ba condition malin parce que ba obi ba zela ko desalité depuis Congo dans le Congo et bénéficiaire bah infrastructure ya manzela té mais le aussi que le quoi manzela salité bah côté ba école est-ce réellement on peut croire que Congo a groupe azali na ba école mo capable de permettre les base à la faire ba kido ou bien parents mo la kata ki stabilité na ti de moi na ngai akitanga la province à Congo té pour le moment non je crois ma tête azo balancer les biso azo tala ba école wana azo tala école primaire na secondaire ezawana bazo balancer boko yoka pe école mususu préfet alobaki boko mona école mususu pe enseignant mususu azo loba ma tête azo balancer les biso bozo mona ba école wana ene école o ngana tala sala école primaire o wana bozo mona wana école wana place ngana tanga école primaire banda wana na botama na kuta école wana ti lelo eza wana nande lelo ko bi papa ko bi lelo obo ba kokolo la yo ko bi papa ko bi responsable amune ne boy dengo ti école kuta école la condition ti kele ezata changement mon côté ezut changement mon côté yango le bibi c'est ba leader ndenge na ndenge yango wana na nzela ya émission président nanga nazalaka naye à tous les temps honorable président Jonathan Bialusuka Wata na sengi na émission na école na tanga école primaire na douleur na ana mbongo ya kosala donc kunate mais na sengio na ndimi na zonga décembre ti ba 2000 na décembre oyo na zonga Dubai ba le 22 po na ndingi o sunga ngani ngo sunga ba kwe mususu po na kende kotika na fiske keke tol na école wana na keke saki asima ava kotala manga mususu wana na sengi na no na paro wana et salinga passe na lela ki jour wana na lala ki te pe na lia ki te talaka na ke kuta période amayebo ona linga makasi ezo uta mena lia ki te na sengi na no président na sengi na musika afana ya ko senga na bureau pemeni na sengi o edengai nzengi tokozonga wana mbonde ekolo pe ba filmer yango na kene nango ngai moko ndeko alende wa école ke lelo koti na kuna enseignement yeba enseignement za makasi richesse na biso ba yakeza mingi enseignement na bilanga mais bilanga sala ma sute ponzele zate tozana banana ta soke na ndako nanga na minito tolia nana okuta kabamba ya nana oyo na bolimbi sibande ko nanga ya ba voisin na biso ya ba Congo biso na bango tozele ko kuna anana ya bongo ebimaka te tala anana neti elekina libumu nanga munene tozolengo bina odame anana omeli bena pema bena posilisa ngo fosa na 3 heures du temps tozanango mais nzele zate tozana enseignement ya makasi mais ba école nini baba nini obino bozolanda wana muta kosa yote projet à 145 territoire et pas na biso soki kozala manifester tozana leader o azana territoire te asa sa frontière na kwango
c'est Jonathan Bialusuka Wata batutu bazomona mais ya kobombeza te mais lelo soki tozongi na capitale na biso bayaka na kati ya kenge oyo ngana za sportif oyo nakinaki na lonsaki yango biloko babengeli biso bazoko benga je crois merci ndenge oyambaka peuple congolais à chaque fois babengaka yo otinelanga ba message na ba audio tinda ngai wana ndenge bazosenga tozonga bon tozozonga na kolinga ya autorité morale ya ABG ndeko na ngai zonga na capitale wana tala terrain ya football ezate ti lelo tozolo baba bomba yango rappelle ba wana ya terrain ya football ya kenge bomo na comment est-ce que babenga ngo terrain ya patriarche Christophe Mbosso terrain ya patriarche Christophe Mbosso eza polémique ité ezali ndenge d'ailleurs kuna kolinga kuta fato loba tous allons ma réaction mokito sala ki ma mokela bandeko ya kenge bolanda comment est-ce que ba par rapport au tel terrain on a vite après c'est parti la régie. Na kati ya kenge na terrain ya Mbosso biso tolelaka terrain ezala nango bien tobana beta na biso bal lelo bayeke terrain ti lelo ekufa nango kaka boye toyebaka te ezala terrain ya molili to terrain ya ndenge nini mpo terrain tala stade ndenge ezali oyo terrain batongela biso terrain eza te tozala biso kaka boye tozosouffrir province bobima eza na terrain te na baautorité ya mboka soki vraiment bazala mpe na bolingo na biso baya kosalela biso terrain mpo tobetaka bal. Voilà. Bon, tu as la réaction. Il y a un déconné, tu le bas. On n'a pas si tu as si tu as niveau régie, tu as niveau régie. Le président Mathieu Watangumba, autant que ça tourné, mon nez, qu'on a niveau province à Kwango, a zoné ma boue pambaté. Tu es à radio, avec des éléments. Mais dans les guides tour à tour, bon, on a commenté ce qui est enseignant. Parce qu'on est là à rapport à l'école, parce qu'il y a des moutons à outils qu'on a tous les plateaux. Tu as commenté des éléments au Aénango. Mais avant de commenter, tout le monde a dit enseigner à l'école, il y a film qui est dans la province de Kwango, on détermine tout le territoire, le secteur. Tout le monde on réveille après sur ces plateaux. C'est parti, moi, je vais écrire ma tête. En tout cas, le chef de l'État a installé la implication parce que Talandenge tozoke tanga nini tozoke vanda bapipite babiloko nyonso ezala basali salite le moyen eza te oyo tokosalela mouvement parce que nzela nanu eza mabe babiloko donc ekotaka te donc tozosenga ke basala biso mwa aide loka tomoni bino bachef boye awawa boye kokuta yango bomoni bino moko ndenge ezali salite ndenge eza donc toza na makasi te ya osala sa ye moko pena président de l'État ye moko Fati Beton. Nous souffrons, on écrit à la main libre. Hein? On n'a pas de machines. Nous, on a quand même des notions informatiques, mais on n'a pas de machines, on écrit à la main libre. Voilà, ça c'est un enseignant qui a écrit. Et nous, pour répondre à l'enseignant, nous devons aussi prendre des papiers comme ça, écrire aussi. Hein? On n'a même pas ça. Hein? Une école non informatisée. Hein? Or, partout ailleurs, par exemple, appelé dans des écoles où je connais, il y a des machines, il y a un peu de tout là, hein, chez les serfs. Mais il y a pour que on a vu sur la condition, parce que on a soutenu des gens qui n'ont pas répondu à nos conditions. Hein? On a soutenu des gens soutenir biso balongola biso na ba condition oyo balongola biso na ba condition oyo mais ils n'ont pas fait ce que nous avons attendu avec un petit bureau comme ça. En tout cas ya wata ndenge na lobaki na baneli lisusu mo muke elo mo bona na lobaki tant communicateur a ozonga il faut tout le monde a yo tout le monde a yo même ata na ba symbole implication na yo ezala au soutenir biso moralement physiquement financièrement et matériellement parce que nous attendons réellement tozozela yo ya wata oya longola biso na ba situation oyo ya wata on a soutenu beaucoup de gens. Mais ils nous ont déçus. Mais toi, yo salaka wana na ba popo na ba mboka wana parce que na loba ke yana politicien moko boye ayaki tanga bando pesa sensibilisation a comparaki abando lobela yo
mais il n'était pas, il y a parti à s'il vous plaît, ABG. communicateur, Zouangananou, je profite de l'occasion, mon honorable autorité morale. Tu peux savoir voir Ebere Abato Kingulu, ça la paix de côté. Ce qui est autongi ISP na niveau moko, yoko tonga monimate, autongi monument pe wakoni don Yaya Wata. Autongi yango na matériel. Olongoli biso na matiti. Nge bozolanda ba classe yango basala la classe yango yango bozomona basala la classe ndenge tobimi nyonso yango kamboko kamwa tokuti biro eza na tol moko ya ma biro ya directeur oyo contribution ya ba parents e ba nzela ezalaka te na maquette na secteur ya Kingulu na plateau Bisengo le bozomona c'est regrettable ko ya lobby voter ngai botala bino moko. Très bien, merci le président. Olandi Yomoko, comment est-ce que enseignant, attends ali préfet, attends ali superviseur, mais à enseignant. Oui. Olandi Deli Baza pour la condition d'études des ali kuna des balbana de temps la condition à passer. Mais la quoi ngoboza ba leader ya makasi et belé dans le secteur na bino wan surtout. Te ya makasi wana nengo lobi na kati yo parole te. Ba leader wana ba bima ko ba vota ba ngokuna. Bakenda bipo ke ba luka de fisque ba pesa moi un coup de pouce pour changer forme éducation sur valeur ka mboka na bino wala. Pe ba wele la ka course de leadership ou bazanga regarder mo tema ya malamu ozo luka lelo za lango pour luka ko sunga ba école wala. Bazanga ya liboso bazanga ka mtema malamu. Ba mi tema mabe. Ba mi tema mabe makasi ba wele la pe leadership. Leadership wana eloka ko wela po azwa mbongo akati yango ake ko soma ba appartement na Dubai na ba pays mususu. Mais eloko wana siko yango nde tozo senga implication à chef de l'état. Lelo soko ke na kwangu je crois mateta azola kisabiso place no so ezala bato ya bekole ezala na ba village no so tuna leki ezala na ba bukama pe à son âme les grands politiciens ya kwango esika bakunda papa Musei na kitaki wana boyoki ata politicien tanga mobutu wa oui papa Musei biso na baka balobaka mbongo nkunzi nsei ko atabanzika donc mbongo eza mokonzi Musei bakunda na mboka donc na kitaki pe wana na moto na ngai na be effort na ngai na déranger ki président na ngai ya parti te na déranger ki atango tout mais tant que moto ye ko cracher kaka na mission Lonzo na kozonga jour wana j'ai appelé mon président mbala moko un coup une flamme voilà un vrai Congolais tala nazo bisao alede wa batu bino moko mona bamboka bazotanga kaka kombo ba yebiete drapeau ya parti ezate yango nazo le na ba konzi na ya parti naza pe cadre na kati ya parti ya ABG vraiment tout ça la plus vite possible ndenge tozozonga na magazine Bondekolo tokene na babiloko ya parti na bamboka baleli tina be école balobi batia kaka ba drapeau ya ABG bango moko bozolanda bino batia drapeau ya ABG ba avancer ni ya malamu bango ba monique baza convaincu ABG za kusama malamu. C'est la toute première fois na province à Kwangu sina yebisa yo depuis eza province depuis Congo eza Congo c'est la toute première fois bato tout mon bâtiment il y a premier niveau payanine il y a institut supérieur ISP oya tongi na popo non côté là bravo élément quoi élément lango c'est élément ba c'est élément ya ISP ya ISP c'est ça popo Kabaka ya ISP pour Kabaka œuvre le président Jonathan Bialo Sukawata tout le monde continue tout le baba mona mais à part wana province à Kwangu na munene na ngwele ki ba province belé na Congo awa ezana morgue moko œuvre na ye biloko wana ezokomela Kwango oyo bozomona wana tosala morgue moko à part wana azosala bado ya ba moto ya ba tronçonneuse ya ba tol na ba kuwe mususu ko kelelo omoni keno omoni moi place omoni pour esali moi jarboy wata le kakao wata akei kaembeza musika notre leader ya makasi bazaka ya Congo qu'est-ce qui ata motema mabe yango bavotaka bango kuna est-ce que même na ba vacances parlementaires bango ba koma kate pour baluka bazwa ata so baboy ko kaba mais bazwa ta ne fisque ko le peuple pour permettre bango que tant bazana hémicycle ba lukata moyen ko lubela na kata parlement basala yango te et preuve année okende komona eza ba yebisi ngai bazozela
bazelaka politicien misato batangelinga so bakufi fête nationale ekozala bakobengisa ba journaliste babi bakobenga na tata na mikili ya poto soki badaye bango mbala moko bakosala mama na fête province mobimba omoni mateta na profiter de l'occasion wana ndeko mateta zo balancer biso moni ba papa mibale balongwe na tembo makolo ba yeba mona nga communicateur ya BG ba mona ngai na bemiso ndenge na leki ya bazolanda na bauti tembo basali 3 jours na makolo ba ye to solola ki très bien na yambi bango balala ki na nga 3 jours mais so solola ki c'est que mateta ko tia solola ta 2 minutes pas matola to ka de solola bo ki yaka oui to solola ki na ki yaka na mwa lingala eza wana to solola ki na lingala mona mboka mateta me ko balse sobele bato ka mwa muke ba kwangolais atela ki yaka même si na koyoka te ba kwangolais ba koyoka na ba congolais misube ba fana kati ya kwango ba yebi ki yaka to lo bangi mingi na lingala bon tout l'élément là et on revient après ces plateaux avec mon mboka Mathieu Watangumba Wata. Jonathan Wata, Papa Wata. Ndenge pona promesse wana babiloko bosengaka? Ouais, pona promesse babiloko tosengaka. Donc bino bokanisa ki nini papa? Bokanisa ki na yenango? Bon, c'est un problème ça, on attend que tu aies un message. Tu vois que donc mon lobel déjà c'est na moka, azana na maquette. Lobel ya BG. Ya BG. Bon, c'est donc tant que tu as babiloko wana, to monike lukula mon lobeli azana déjà. Il faut que nous mona et pour un message promesse ya Wata pesa biso. Il fallait normalement tous sur place comme ça tous to yeba Israël biso babiloko wana. Mais tant que tu au monde que ba côté to prendre la place mususu réseau ezaka nango passe. Ozwa donc ça passe surtout biso na mboka. Yango to yeke poto kutana na yo comme ça to yeba. S'occuper oyaki na ngote comme ça même na biso message ya Wata otinga biso babiloko au prometteur biso. Et to vandi yawa. Yango mo to vandi ya Wata. Sango na weza ko bombarder. À très bientôt. Voilà, merci tout les mawana. L'histoire la bino prometteur qui beaucoup plus basé sur quoi? Parce que à tout le développement quoi. Voilà, tango tali suboto sur la bango. Alors, yo siko na kati ya tourno salaki wala. Obo banon ndebo sur la bango. Souci na yo ya makasi ezalaki nini. Donc il y a parti politique ABG, donc il y a président de la table le souka ou aux acquis d'associés quelque part il y a au-delà de ma cabine voilà. Te souci na ngai ezalaki natala état po mikolele kaka na landaka na chaîne nationale balakisa o bazobongisa nzela na province ya Kwango. Na boya ikotuna na kei. Na za a pas kozala avant kozala membre ya parti ABG. Yo yebi naza président dynamique pour le développement du Congo. Exactement. Oye soutenaka Congolais nyo surtout asala na ba image mususu bato bakola. Oui. Yango wana etindaki na kita natala pe ba membre ndenge bazoko développer ndenge ba idée zali message to pesa ki message wana ekomaki message aliboso na profiter na ebisa ba Congolais na yo moko patron ya magazine. Alain Dewa tango okita ozala sécurité baza déjà prêt basengi okoyoka bakomo mususu ozala surpris babi bakoma liso na Kwango te bakende opportunité soki bakei bakodame bango ba plan bon wana eza première instruction na pesaka baya me babima te ozo comprendre baya me babima te bato baza desi ya niveau ya kosakana te wana ekotaki nakendeki natambola natala nake kokuta place batiaka bakunda zelo esala pas même 20 km batie babeti banje vandi banje msusu bakaboli yango balongoli yango na kenge ke kovanda na mawanga kuna voit même les chauffeurs bazali bato ya ba province msusu baza bloqué na mawanga ekomaki mwa muke na ko futa hotel bien na ko somba mwa eloko kolia na komi kosunga ba chauffeur wana ya l'état ya OVD baza na mawanga bokende boluka information jeunesse ya mawanga baza wana bo problème kaka ya courant ndenge na zoloba charge bomaki ngai na solo na ba chauffeur ba out baza ba chauffeur basala na OVD baza bloqué wana bavanda wana banda musala ekufa tozoyoka kaka musala ngo elinge banda nzela wana euta ka boulevard Lumumba oyo elongwa awa ekende ti epala biso ba ya ekota tina tembo okena kaemba eloko lisusu na kuti ndeko na ngai bandeko na ngai mawa ndeko aledewa biso toza frontière na Angola na kaemba ezalaka mai te ezaka barrière ndenge batiaka barrière po kota na kankokolo nzete batiaka wana eza bongo kuna na province ya Kwangu nani tozo sala la carburant tozo sala oyo utaka na Angola porte d'entrée à Kinshasa une grande partie ya province ya Kwangu soko kena kenge toza na nini batonga des stations
ya carburant ka moko nde produaka et produaka ti o mona ko banda 6h ti ba 12h mona carburant isili na kenge wana na kenge la seule province mobima carburant to sali une grande partie ya province oye bimaka na Angola à partir ya Kaemba. Donc Angola azo bénéficier to sengaki na chef de l'état to sengaki na gouvernement soumis na de basunga biso bafongolela biso ndenge basala lufu basala biso échange avant to wana mais ezo sala manzela ezate soki lelo nzela wana esalamaki implication ya mokonzi mboka ezate implication ya gouvernement ezate soki implication ezali bakongole bazwi nzela wana eza bien pour le kokotsa mbongo na cagnotte ya l'état congolais biso bakongole tozo souffrir toza na nzela te tala ninge toza wana carburant une grande partie ya kwangu yoke na bamawanga kuna bafesi Kaemba oke na bakasai carburant basalelaka oyo utaka na Angola maka gagner pour la biso Congo Congo à part wana élément mususu mateta azolakisa biso ndeko na ngai place na lakaka bino oyo na mboka ya ba mère place wana soki batumbi sobe mabele bimisaka etikalaka na moto po ekufa il faut bambule belé soko leki na lipapa oyo bimisaka sola pétrole naza wana bokolanda pe interview eza wana na bosenga na yo moko mateta balancer image wana tozwaki pe image na place wana donc sola pétrole na kuti kuna ba mindele ba uta ko zala kuna parmi ba richesse o mabele parmi ba richesse na yeko dénoncer eloko wana plus vite possible pour yebisa chef de l'état ba service au Bolandaka magazine Munda Ekolo na village natal ya mama nanga je suis disponible tozozonga lisusu kuna kala mingi te na ndeko alende wa je crois mateta zo balancer élément wana ndenga moko na kendeki sur place wana na sali et jusqu'aujourd'hui solo à pétrole soko za na village pour pousser na eza 1 km solo à pétrole na niveau au sakanate soki batumika ke sobe mabele nyonso pelaka moto na mboka o bazangi ba almet moto bakenda kozwa wana richesse ndenge wana biso ba ya tozanga nzela chef de l'état pétrole ezawana tokuti mindele est-ce que mindele bakendeki kuna malgré la kutaki na monaki bango te bantu ya mboka ba yebisinga ba ye déjà deux fois est-ce que gouvernement yebaki lobi loboko mona mindele ba beti chuki ba bandi ko exploiter l'état congolais aye ko sutuka na village natal na biso soki ba na confiance na ba politiciens o balinga kwango te je suis libre je suis disponible nazali na sa diaspora na kinda kuna soutenir ka pays na ngai na soutenir ba institution na nga na za muta ba problème te na za bien je suis fanatique numéro 00 ya chef de l'état pour aza de père et de mère lokola ngai yango wana ba kwangole tozose eloko liboso to sengi to tikina mambo mai makambo akwa tozana na besoin ya nzela pourquoi yango wana tozana ngo singa inga eleka biso wana yo moko monaki eleke nango mais chef de l'état yeba courant na ezawapi epelaka place projet ya nani ezalaki na Bukangalonzo courant na batiango ezawana mais baboye koma na capitale ya Kenge ndani ya bloqué il paraît financement mbongo si ebima eza bloqué kaka mutu moko les mêmes mutu moko ngana kosenga na papa Mboso soki azalaka ne kwangole te bia linga kwangu te atika mambo kwangu trop c'est trop chef de l'état ezatike boka soki bato ba dénoncer makambo na Kenge il faut batinda bato bakanga bango chef de l'état ba service à sécurité ya mboka oyo kwangu ezoko senga organisation de développement et il y a des gens soki ba telemina kwangu baloba ba dénoncer bakanga bango bato wale so bakanga bango ba ya ko bimaka na kombo ya papa Mboso papa na ete mutasala kwangu maman na yebete mutasala kwangu appartient à tout le monde voilà. Il y a des étrangers bazakuna na kwangu eza royaume mutute a bloqué province na biso et terrain ya football ezako kufa président assemblée nationale a outi ko démissionner suite kaka ya politique ya mabena ye papa Mboso nous sommes fatigués de vous très bien trop c'est trop tolembi au sali le côté na province osala ba immeuble na yo osala ba ndako na yo politique na yo osala ka asala ba immeuble osala kati ya province akendeki plus loin azwi mwana na ye bakase ba député mususu azwi mwana na ye aye kuna akeko bima kuna politicien akeko bima député kuna azo casser province na biso allez aujourd'hui mwana osala azo tonga quand même ba immeuble malamu na kati ya province kwangu nani yo papa Mboso ate le côté asala ka ndako moko voit même ngana ko tonga ndako ndenge wana te je vous dis mon cher tozali na fierté il y a un seul monsieur oyo apesi biso fierté lelo oke na province kwangu na kuti batu bakadafi oyo bazo uta Kasai basombi carburant ezo uta na Angola aye koteka na province kwangu abi kwangu mukole kozwa nzela mutu asali 17 ans na kuti bango 16 personnes na mawanga
bande kunanga bande kunanga bakasaye biso to balawa to sel 17 ans to zwaka carburant kuna to yaka na passe ndela passe bato bazotini ya carburant na vélo basala 4 semaines po bakoma mawanga ozo comprendre après oya koloba mais na sengi na chef de l'état implication na yo na sengi na gouvernement ya Congo pe parlement sénat boko talikambo ba service de sécurité makambo ezoleka na kenge bino bozoye bango te. Il y a des jeunes qui sont à côté de l'Europe, bakanga bango kalikolo na kombo ya papa Mboso. Biso tozo pesa respect a okene kuna zuba voix. Moi à côté na ba na kuna bazuba voix. Allez, on finish. Baba ndo saka na biso. Nous sommes fatigués de papa Mboso na otoboyi kombo na makambo ya province ya Kwango. Soka za kwangole lokola biso. Alinga Kwango azalaki président de l'Assemblée nationale. Kwango tozinzela te, tozui maïté, tozui courante. Alors, c'est quoi? Tozana responsable na biso otomona. Na ba image wana ozomona. Ma pamboli pe na kosenga ye abongisa politique na ye etant na ye to moni be na ba video na ngamusu na sali wana basoko ye ba jeune ba yebi malgré bato ba yebi kwangu c'est Jonathan Bialusuka wata azana territoire te ba territoire nyoso to ezana kata ya nani azokota azosala esengeli asala avant la voyager a oto la kisaka image ya bato ya tembo. Bato tembo président a profité qui a yebisaki ngai akosala quelque chose bayokaki ya ngomoni bayaki kosala basali 3 jours na makolo baye komona ngai ya malamu nde tozolobela ngai na za dynamique pour le développement du Congo après dynamique na talaki mwana Congo azosala malamu azape na parti politique c'est pour cela na kena ko s'adhérer mais on a kendaka bamboko na kendaka eza parti ABC mutapesa ngambongo wana te et ça congolais mon côté ezali ba parents na ba boti nani ba pesa ngai éducation ba pesa ngai na ba relation na ngai na koma ko kene na sengi na batu balanda exemple ya wata Bialusuka ndeko na ngai soko kei batala batu ba yebi wata te bazolela kaka ya wata ya pona kwangu nyoso ba koma ko bengi ya wata soko ba bengi wata normal yesa ngai soko yoki ya wata Jonathan Bialusuka wata ba sengi etala ba préfet bazolela tokei na bamboka mususu ezala matériel ya esika banini ekomela biloko aseni bato baleli ya wata ya kobongisa batima oyo mo bisika biloko aseni ekomela ya wata kindo bongisa akosala ndenge nini abongisa lemba te bravo pe na lingina remercier malgré mission d'insilité ndenge bondimi lisusu kokota na province ya Kwango tokoma pe na fête donc no mona biloko auti kosala na fête kuna merci yongo merci voilà vous comprenez qu'ils a passé. Je crois très bien que moi, je suis Watangu, je suis plateau. Je suis dévolé à Kolobela. Si on dit pas si on a attaqué Miso, on a attaqué l'autorité, Moko ya Kwango, on a appelé l'institution Mboka, attaqué non en qualité, comme vous allez cadre des partis politiques, mais attaqué en qualité à président dynamique pour le développement de Kwango. Avant, donc le parti politique qui m'a songolo pakala to la ABG azaki d'abord président dynamique à développement ya Kwango. Ne ayako comme convaincu que vision na ye na vision ABG amoni ya leader ABG c'est comme ça vision na ye bango eza tabula lolenge moko ya kota kata parti wana. Allez mais bien autorité à Kwango eza mingwa miteba mabe ngape la kotina kolela na ye. Makasi. Botala lokwa telanga le ma o matita balancer les ma o. Bon moi le baba wana tala baba bon le baba zo buka baba buka baba les baba sika basala baba wana ala Kinshasa pour que ekende na Kwango esunga bana kelasi batanga nango bavanda na yango baba na elongwe awa etiki Kinshasa ke koma na kenge depuis ekoma na kenge mais pour que ba distribuer yango ekende ba école mutako distribuer yango azalité de baba bozo na baba lelo ba fati ko sika moko moi mvula likolo lango baba ko biko buka pe ba mama saka ba kwanga ba mama ba kalinga banguba ba ko biko soka baba ya wana studio baba pour que ba no tumbaka ngona ba koni na bango ba saka ba monique boyela ko sika wana eza musabo ezali ko sala te professeur ko kongo ezala zela te na yebike mona mboka et même mangia di patience di fulu na moment o azalaka sénateur abela ko tota ba cantonnier Manuel pour que ba bongsanzela kasongolunda le oyo ko ngeza mboka minene ndenge ndeko tozela peut-être ba ke tala biloko ko liya bandana minene awa mais tala bela bala ba yakaba ko angolais ba ko lelo ba porteur otomone belé awa ce que vous la DCC télébika ba les porteurs ezali banana ba ko angolais ba sisi ba kelasi mais ça les alités
Mais ce que l'État congolais a pensé du moins pour ça, là pour que, à l'époque, tu as dit que, ils avaient vraiment que, au moins la carte est aussi dans Mboka Bayaka, et puis, tu as 200 sacs et Massango. Massango, sacs et Massango, on a vidé Kinshasa. Mais là, tu connais le sauté. Parce que Batou, c'est quel bassin bilangala, bango les bakolo va porter de l'eau. Nous surtout poser là exalité. C'est comme mon Mboka Wata. Allez la thé. Président Wata. C'est pas passé. Moi dans le bilan militaire qui paye au loba parce que l'émission on a dit yo de loba. Même quand la caméra wana. Balaye surtout. Sans autre traiter boté même dans 1 minute. Pour tout quand tout boucler complètement l'émission autorisation et là on balance. Merci Oezana Moté Manangai et loko nazo senga implication à chef de l'État. Oui. Tozali secrétaire patience et Mangiadi na autorité morale ya ABG Jonathan Bialusuka Wata bazo bunda bazo kota na 4 quoi ya province malgré tikali collectivité ya Kingulu o bazo zela Jonathan Bialusuka Makasi ti na Tembo ba kokokate oui ba ko sala ba don po Wata alobi o ya zwa na parlement il faut akabolango isika bana kwango bazolela mais chef de l'État implication na bino implication na yo na gouvernement ya chef de l'État vraiment ya kota na zako senga implication na ye projet ya 145 territoire na kwangu ezate soki botina biloko prévenir likambo baba oyo mateta zo balancer wana baba ekenda soki aneni na yo kaki ekenda evana na kenge comme si kwangu ezana gouverneur mais yo utile mais bisika o be kol ba zo zakata mais yangwana mateta zo balancer ma yangwana mateta zo balancer mutazo filmer mutu mususu te caméra mais le professeur na bino zali pour que va sortir ba wana na ba leader otenga ba komba minene mais pays mana na gouvernement provincial wana bango moko na balala na botel ndako akolala ezate problème gouverneur afutela kana ndako mutu ndako oyo to lakisaka pe awa oyo aturo to kende ko filmer yango po ba bongisa ngona ko l'État mais balingi te gouvernement provincial wana ba ndongo kaka bolingali te la kata kwango e ko lingweza te richesse za kuna kaka mutema mabe ndenge bakendaki bapesi hors de présence assemblée nationale azaki na makalisi ya malamu balongoli batie mutu mususu kaka le même mutu apesaka benjonction wana na kwangu toza suna besoin ya biloko wana te soki eza bato bayaka kobondela bino bayaka koyembela bino non toza na besoin na kwangu tolingi ba preuve à l'appui tozomona lelo ABG soki président lobi ke non na kozala na coin boye après bato atembo ndenge babetaki makolo wana bayaki ndenge pe mateta azolakisa wana tosengi implication ya autorité morale ya ABG bana kwangu makambo bosengi ngai totiaki caméra te ndenge cameraman azongaki bino nyonso tu bana kaemba na bino bana nyonso to ya musamba ndenge botelemisa nga merci na bandindi bolambelaki ngai na liaki très bien boyeba ke magazine ezoya na kolinga ya ABG cette fois-ci tozoya na kolinga ya président ABG avant tokota décembre awa toya to lancer pe makambo ya tournoi ya football tozo ko lancer ango na ngolu na ye en plus bomoni pe président ya ABG ninga yambi ba boxer o bayaki ko défendre province na biso awa na Kinshasa voilà eloko na koya koloba mais nazongi naza awa avant tozonga province tozongeli koleka na émission na biso voilà bana kwango bolandi message ya le président Watangumba da choloba oto za labino surtout komaki tina kati kuna te ezaki ya manque ya financement to connaît ba moyen o ya yemo ta ngo muke la cadre ya comme président dynamique ya développement ya kwango muke azaki na ngoto komaki na sikato komaki okota tikuna motomo 400,000 tokomate yango moni to sikoyo asengi implication aussi ya président Bialusuka Wata président ABG pour acha susu maboko la poche dega chaka la tango liboso toyaka to tokoma susu tito mona même baliva kasongolunda baliva popo kabaka biloka minene o asali sali kuna peto de kofrinyi sutu ya passe obozana ngo ya ko basu eza suté mais sikane ngongo e belé pas na ngai mais pas président Wata mais tant et trahir biso émission oyo soyez que vous avez un vrai Congolais. Tala, caméra là. Est-ce que tu as l'occasion de peut-être un numéro de téléphone ou bien Babenga pas la comme ça, tu as mon contact Nabino. Babenga na numéro ya magazine na Mbondekolo, ba kotia bino en contact na biso, il y a pas de souci. Voilà. Bon soutenir. Bon continuer à s'abonner massivement chez tout le Mbondekolo officiel. Président Bialusuka Wata. Boza bandeko. Mais dans le cadre politique, muna mutala ça effort na yi. La cadre politique, mutabeta ka kuna ya la ça vraiment force na yi. Merci Ingrid Mateta, merci à Wilfried Samba.
Merci pour la présence. Merci. Alain Dewa. Courage. Nabi kizo teza kolemba. Fatigue à makasi. Merci. Na kolemba te pour la bolingo mboka na. Tena kolemba te bakoko bazo batela nga. Très bien. Merci. On se retrouve prochainement à l'édition de Soko Azogité. Je vous aime beaucoup plus. Bye. Mwana mama Alain Dewa kakaka mwana mama Alain Dewa kakaka mwana papa Ale beka mbona